ewa ba ignora rumba eza okita ndeni ti lelo barumba ebeta ti lelo bato baonginda na rumba ozo comprendre ti lelo rumba nde ya na top ti lelo na Congo si oja miziki ni ndeti na Congo abe na miziki nino yo lobo miziki yo nde ezodomine awa nakeleli bolingwa trésor moto moko te andimi kokabelanga tango nakozwa bolingo na ngai bongo botianga molunge eloko na ngai moto asimba te bolingwa bomwana moto akota te vi o nazala nango kala yango te na nango resama donc lelo oyo nakozala nanga mpiaka nakozala nanga na damerien na tongo mais soki ka nazwi téléphone nacheka mega nabengika allo les banquiers Adams Maboumou ya lelo fils lacé ya combien peu reconnu ya lelo fils lacé bafle les oyokae ya lelo fils lacé passeport ba visa kidi et puis ya lelo fils lacé ba uma bengi mutambongo lady maître ba PC books atalika na entourage ne a fils lacé yaka ndeza boenga na zwi books na Villa Nova et c'est un sala mouvement bobo ah première te prise bisoza koya na ngai na équipe d'avenir ya ba les chancer ya ngwana ozo comprendre RDA yo ko mona yo mwana mobali okoma koyebisa moninga mobali l'homme selon mon cœur ah c'est bobi marana et tonné nzambe balo abenga David l'homme selon mon cœur nzambe yo mona nzambe toye David amona nzambe autre lobaka na nzamba bengaka David l'homme selon mon cœur eza ba imagination na ba rêve lokola to na bonzambe te makamsu mo o discerner nango ezate ozo comprendre biso nyonso ata yo oza ndengo za boy oza c'est l'homme selon le cœur ya nzambe ngape na l'homme selon le na banganga na ba satana eza satana wana aza l'homme selon le cœur ya nzambe po so moni kaka gafaka so nzamba lobaka non awa se disparaître na mokili bazaka te mais so nzamba tika satana ngwa zala ti lelo na mokili ayebi rôle na ye bakomba batu lelo ekimanga ozo comprendre dans un style déjà ozo comprendre na obeta rumba pena ya rumba odemba na ndenga mabete na kezwa par exemple Gez Fabulous lobaka to sasko mélange à style mais ce to bito yemba rumba du début à la fin eza moi compliqué na ndenga mabete ndenge moko yepe ero sa ba style ni ana sa monde ki na bien moi ba style ndenge na ndeti nzemne mo boye na sepela nango trop ponga pe na sala mo ba vina ngape premièrement oligola na yebi na ngaite mena yoka kombo wana ndena yoka banzem personnellement na yebi été Obi grand frère ya grand frère Egola souriye akoki ko se permettre lo babilo ka bongo na ebita zaina kwiti ba chake la ataku ba chola pona ndeko na yo Donne-nous quoi la présentation fils Lacé, l'invité d'aujourd'hui, Gloire-dit, toujours derrière la caméra, le king de la réalisation. Je dis bonjour à vous chers internautes, chers amis de votre chaîne Top Africa News. Je vous dis si vous n'êtes pas encore abonné, je vous demande de vous abonner vraiment massivement si vous voulez être très bien informé. Vous le savez très bien, il n'est plus à présenter. Fils Lacé, c'est un artiste, un musicien congolais. Avec lui, nous allons décortiquer l'analyse de la musique congolaise. On va parler de tout sauf de rien dans cette émission Buzz avec DM. Suivez cette émission jusqu'à la fin, commentez, likez. J'aimerais vraiment que vous vous abonnez parce que vous avez besoin de l'information. L'information, c'est sur Top Africa News. Dans cette émission Buzz avec DM, je l'ai bien dit au tout début de cette émission, nous recevons aujourd'hui Fils Lacé. Je dis déjà bonjour à mon invité qui est bel et bien Fils Lacé. Bonjour Fils Lacé. Ouais, bonjour. Bonne bien, bonne santé. Ouais, santé très bien. Yanan. Ça va après répondre à la question. Ouais, tina ndimi nandimi to tourner robo c'est
naza prêt na profiter na pesa mbote na bato nyonso balanda biso butu moi air tout bambote sika bazali et puis na pesa mbote na patron na biso Lady Maître Patrick Beckham Jésus na pesa bambote sika azali depuis Dubaï. On dit aussi vraiment très bon séjour papa depuis Dubaï. Bambote Nebisi Kazali toujours comme ça là. Je dis aussi big salutations à Gloire Moko la qualité morale. Là on peut yambi Patrick Beckham fils la sey. Bando beta no parcours na yo. Fils la sey bandi musique ndenge ni tili lotumoni pemeni ya Patrick Beckham. Ouais, merci na bandi musique kaka ndenge zalaka. Na quartier, ceux na se rappeler sous bien pour na mona masina né grandi na quartier 3 wana twando vanda na avenue Bagata et na vient na moko komane enseignant yende ndeka to yemba na ba palente nze mwa wenge bimisi nzembu yo pozo yemba via na sko basala orchestre baka ba orchestre mwa ya basimanda okande to bengango ba répétaka na sima école moko na zwa pe diplôme wana na pesi famille munongo nyonso bambote bakolo école wana na pesi bogos munongo depuis États-Unis bambote Esther munongo mon vieux Cass munongo le cordon depuis Canada donc na pesi famille wana mbote commandant Lebre munongo bambote sika bazali na zwa diplôme wana na sima juste école wana gibabu répétuant de sa mana ngasko baseka na ba père trop d'église na ba mère na yemba na kaka na bandenga ndako bulu kutu un jour que na yemba na orchestre zaki te vieux na zwinga ote oyemba bien il faut un orchestre ah vieux orchestre na biso il faut ya ah jour mo ka chenga mbamba boye pour orchestre yo ka ba heure bandaka ba 16h 17h bu na beti tout boye na yemba moi premier jour deuxième jour mutuna mo boye ayo zwangai masa na ngai kozwango ya orchestre moko e répéter na rai kuna ya ngana za musicien te photo die to kende kuna na rai orchestre ya ba tolo base bazalaki ba masa mo GSM azana Angola ba ya mo belé bazalaki na orchestre wana na commune orchestre wana première répétition ka premier jour to interpréter nzembo ya voyage nini okosalanga boye voyage yokotika moto na susi twembi etwando yemba wana nataka ba grande sœur mo atelemi apesinga pantalon jean pena ya sika na chasse to continuer koyemba boye penga blouson mo ya cuir salinga bien na zongi pare na ngabe aseke na musique na ndozo ba blanco sentiment ko ya kawana sentiment banda wana après wana muto azalaka président na biso Gigal Ize na pese bambote mobile ya manana na pe bambote sika zali yende sikoyo leader na biso na époque wana alongwe l'orchestre alongwe akesa sko teste na orchestre mo bando sa ve succès na quartier Terrachine na Terrachine wasko kolo nango zaka fondé Logan bango na ba Tosha TFM azana Afrique du Sud na Piembote na ba Moïse Mbemba autoroute ya Mamireille depuis Luanda na pese bambote sika zali papa na Cindy bango nde bakolo orchestre leader akesa teste biso to tinali to sandeni déjà groupé ya musique banjo sani andio kota choix alate bango wa leader akekuna to ke kufela kakuna nakenda nano orchestre mo ya quartier de Itachi toyembi mwanda bubu na kekuna kuna nde place na yako zosko sentiment bien ya osa musique wana na mwana classe na yako longwa wana na Terrachine orchestre kufaka et ça la pena succès nango orchestre kufi na to yako panzana wana ngape nchiki kaka koyemba na ba quartier orchestre vemo kasalaka na simalisu yekola kibabu la Firenze tozalaki wana na ba Hakim Solo ouais Hakim Solo azapa ya président héritier Watanabe na ba Hakim Solo tozalaka na ba master ngamo Patrick andobeta guitare tozalaki pe mwebele to bandio yemba wana tina longwe na ke Terrachine bu Hakim pa Terrachine place nde nazwaki mwelana komo kangama na Moïse Mbemba to travail bu Moïse ayeko longwa Terrachine panzani Moïse Mbemba longwe akekota pa vena biso mvwama Didier Lacoste atika biso to potana tana baya batika ki memilisu
Akim Solo to panzani na biso là c'est comme est-ce que moi na moi bendana to ko panzana wana na keba ina na ngana sali banchik ti na ko sala carrière na moi muke na ke na orchestre ya Dadibola na PCMbo te ko tazali na ke na orchestre Dadibola India Muzika kuna lisutu beti suna batolotolo ba patu tracteur ba ya ebele vraiment ba ya ebele pe ba bima bima to beti na bango kuna pas Dadibola na vidéo manchik na sala Nathalie bokesa ngo kufaka na sala na sangana na venanga Set and Play na PCP bote Set and Play azana Kiltira PV grand chanteur grand parolier na PCP bote sikazali na epa na ye yenda PCNgal subakour mususu apengal subakour le temps nazaki na ye nazokanga mapena roi Babel 7e ciel azopengal subakour mususu mo ba formation na sala moi orchestre nanga moi après bango na sala générique na keke rumba bu Kiltira PV na ke Kiltira PV to sali autre ko sala Lady Maître ba PC Books atalika na entourage ne fils la se yaka ndeza boenga na zui books na Villa Nova et senga na sala mouvement bo premier ate prise biso zali koya na ngai na équipe d'avenir ya ba les chancer yango wana kota Kiltira PV zakine c'est pas imta sunga kota Kiltira PV te sunga lisuko te kota nga Kiltira PV zaki na sali orchestre nanga nazaki un peu courageux koleka mo ba TV mo ba radio na banzembo style ya générique on a betaki si lelo ezana vi ressortissant moko te ya Kiltira PV o abeta générique ya bongo si lelo et puis nandimite na ba o batikali wana muta kolongwa ko beta générique o beta caché ya Kiltira PV nazaki mutu o natikala oleka ni na Kiltira PV mais na betaki caché wana na pesi mbote na ingénieur Pablo Ngoma pour na commune studio bengo betango ba style ninga te style waze quoi na sala ba débat na bato ba idara ngana beta générique wana bazala pe bata Kiltira te to beta na ba Kim Solo à l'époque à Kim Solo série wana Kim azobeta wapi ouais série wana Kim basali orchestre na bango na Miyake na Lady Maître Patrick Beckham na Bonzo Akim tabetara ba solo na soliste moto zalaka ne JJ Gino Baz ya Maison Mère série wana pe anda robeta pa ya vena biso ayimba lo wa Kofi wana interpréter ba bloak na ba Tanzanie so Zambie Gino Baz anda robeta kuna na benga kae aye ye para génie abeta ba accompagnement abeta pe basse na benga mo batebele ko préféra ou betara style kalwa waze quoi na tilelo na linga monstre makasi na linga monstre d'amour makasi na pesi mbote kota zali te ko linga mutu elakisi te ke faut zaka na epembeni te ozo comprendre na koza na musika na linga kao na soutenir yo pe na ba prière na soutenir ko linga mutu ya bandenge bele différence ya fils la sei ya lelo mais à l'œil du maître la différence il y a fils lacé et Kiltira PV zani différence il y a fils lacé il y a lelo na ya sérieux na Kiltira PV il y a lelo fils lacé il y a combien peu reconnu il y a lelo fils lacé il baffe les oyokae il y a lelo fils lacé il passeport ba visa kidi et puis il y a lelo fils lacé ba uma bengi mutambongo koza déjà pemene à l'œil du maître ba o ba yebi vous comprenez vie o nazala nango kala yango te na nango récemment donc lelo oyo nakoza nanga mpiaka nakoza nanga na damerien na tongo mais soki ka nazwi téléphone na cheka mega na bengika allo les banquiers Adam Simabungu ata yebele ete ata kamare ya soki na bengika allo bakushi ngumbu Mobutu allo Seda Malalez Mazingo allo HB Mazingo donc mukiya donc ya kalawana na lelo moi différence yali sera pays bando pe chance te ko pesa nga chance neni ba pesa nga chance 4 ans na sala na Kiltira PV to bimisa album te to bimisa ka nzembo ya fimbu na zape na clip to bimisa ka nzembo oyo monstre immortalisaki Papa Wemba na zape na clip et puis
to bande ko sala album titre yango ezaka article ezaka nabosani kombo titre album to anda ko sala na sala ka mo ba vocal na sala vocal na titre ya nzembo ya Eclipse Mososo na sala vocal na nzembo ya Boa Mabe na sala quelques vocal mais na moni ke makambo eza ko to Nalande na maman na oui, Papemeni à Patrick Beckham, l'œil du maître. Lelo Papemeni à Patrick Beckham, combien d'années déjà? Banda premier jour orchestre, banda premier jour on a bien banda rap. Ti lelo, to zala na e na toujours pembe na e bientôt là to koksa 2 ans. 2 ans déjà. Merci beaucoup déjà, nous continuons toujours dans cette émission. Je dis vraiment big salutations à mon chef Johnson Keto, le grand Bembe, le pasteur sans Bible, Tottenham Boy, Napesimbote Bisika Azali. Tu continues toujours l'émission. Fils Lassey, Pemeni à Patrick Beckham. Fils Lassey. Est-ce que la musique n'a pas évolué? Na Congo, en Afrique, la musique n'a pas à quantième. En Afrique, tu as premier. Tu as premier. Ouais. Bon na chambokan. Po bamboka na nyonso. Oyo kaka bazana wera na bango. Bazana jibe na bango. Bazana bill na bango. Ozo comprend? Basaela ka ba style na biso, ba imitaka toujours biso. Bo bato baloba ke rumba na biso un peu akokita yo répondre bon par rapport ya maloba. Te wa ba ignorant. Rumba za okita ndeni. Ti lelo ba rumba beta, ti lelo bato ba nginda na rumba. Ozo comprend? Ti lelo rumba nde na top, ti lelo na Congo. Si o ja musique ni ndeti na Congo abe na musique ni yo lobo musique yo ndezo dominer. Yeah. Ba afrobeat ezo luki to fait musique na biso rumba na biso. Yebisanga musicien abeta afrobeat na Congo o musicien abeta afrobeat na Congo wa komi de na niveau ya Koffi Olomide. Yebisanga musicien abeta afrobeat na Congo wa komi na niveau ya Maestro Fabregas. Wa komi na niveau ya Ferregola. Oso comprendre. Bablo kana to landa ngote rumba. Rumba. Là tu le poser question rumba na tu as besoin Fils Lassey bon chanteur interpréter biso ba vocal nyonso ya ye nyonso sakane biso ka mom keto yo no nyonso ya ba na engra ek to beti rumba na biso liboso après c'est le moment mi balé to robeta engra côté na intervenaki moto yo zoboma azakaka moto yo lobaka bolingwa libela moto oyo zobrake dinana pina mamadilas wawa bakula setulas babodi ya papi pubu mon vieux tozaki wana après toyeko nayeko sala susu nayeko yemba lusu na intouchable na nzemu na biso ya sika oyo to sali clip na Angola to dédié yango na Trésor Luindula donc rumba kitoko batu baluka yango intouchable na ba YouTube na biso Patrick Beckham TV ba rezo yango mais na ba plateforme pe ya téléchargement ezaza déjà ndeto eko ya siko na intouchable côté na eko yemba siko côté to na kendo na kere nango awa na keleli bolingwa Trésor moto moko te andimi ko kabelanga tango na kozwa bolingo na ngai bongo botianga molunge eloko na ngai moto asimba te bolingwa bomwana moto akota te koko na biso na mboka azanganga monene oyo abota mamaza na ndoki ya makasi mbasu na wenza njili batekaka ngo 100 francs oyo akomeka mataliye na Trésor nanga intouchable. Pourquoi est-ce que je me dérange pas tout le monde Patrick Beckham azaki produit na pas Maestro Fabregas pourquoi que j'ai décision qu'a pris kuluka asa la nzela na imo est-ce que ba relation na bango comme un peu tendu na Fabregas yango asinga sala nzela na imo toni même pas Lady Maître Zubooks producteur na maison production oyo produit ça qui épée la chance
potisco non tobimisa album te tobimisa EP oyo ezalaki produire na Wanted Music ya Maestro Fabregas eleka bien nde bomoni basele moment ba ingrat ba solution ba WhatsApp ba compliqué ba bourse ebimela wana na EP donc contrat silaki après EP pour te signer nos contrats to sala EP to sali EP et sili nyonso ebimi na ba clip contrat silaki Pourquoi pas renouveler? bon wana ce que comment dépendre na lisolo ya maestro na Lady Maître et comment dépendre na lisolo ya maestro na Lady Maître donc herba moneke non EP bimi to suki awa basukaki wana to continuer ye moko lei na minute oyo mutazo zwa charge ya makambo wana nyonso mais pour na relation ezalaki toujours bonne so tali un titre moko euti bima a pays de merveille oyokaka elei pa yembi so so bazali na barankine to babebanaki na ndimi te maestro nga tika nzembo wana ebima ndenge bayembi yango kaka ye na Lady Maître relation nini Fabrice Patrick Bekam azala on a bandeko ni ya Villanova baza bien bango tout bien à Ibrator très bien na bien file ye bazaka bien aza bien na bango tout makambo ya photo na bandako nganga komaki susu ndenge nini muta komisi photo panganga lisolo te Patrick Bekam abeta en émission lisolo ya photo eza le asambela to ya muta l'église vous comprenez musique yo to sala o ebele bazana pona ko salir ba réputation ya bato ebele bazana pona ko luka moyen ndenge nini a freiner muninga po ezalaka ye mais mokili eza bongo te kolo mokili azali nzambe so alobi o eza époque ya Dan Mosengo ata toke luka banganga ba sorti tout o ezaka yo vous comprenez donc o eza époque ya Lady Maître Patrick Bekam magie nyonso basala ndenge nyonso bota le akenda ba église après ana liloba akokende pa ba prophète ya liloba Bekam keba boy moni boetala kutu batimbisi po za souple vous comprenez mais o bazo sala ne ba campagne mabe po ba côté bango bakendaka ba mona leite batu wana o ba okenda kotambusa ba photo ne ba mona eta vous comprenez RDA yo ko mona yo mwana mobali okoma koyebisa muninga mobali l'homme selon mon cœur c'est que bobimaka na ye to ndenge nzambe balo abenga David l'homme selon mon cœur nzambe yo mona nzambe to ye David amona nzambe o tolobaka na nzambe abengaka David l'homme selon mon cœur eza ba imagination na ba rêve nzambe asola na mutu te que David aza l'homme selon mon cœur asola na mutu te vous comprenez biso tunde tozawa to mo vandi bozo raisonner likamo boye au voyager spirituellement lokola to na bonzambe te makamsumo o discerner ngo ezate vous comprenez biso nyonso ata yo oza ndengo za boye oza c'est l'homme selon le cœur ya nzambe ngape na l'homme selon le cœur na banganga na ba satana eza satana wana aza l'homme selon le cœur ya nzambe po so moni eka gafaka so nzambe lobaka non awa se disparaître na mokili mbazaka te mais so nzambe tika satana ngwazala ti lelo na mokili ayebi rôle na ye ayebi utilité na ye ti lelo tozalaka na ye yango moni ngata na osambela na finga na nga satana te po ye paza nzambe parce que lelo on peut voir aussi bien affilé featuring Patrick Bekam wa so batu ba chembo na biso awa kele ya na problème na mutu te sauf que batunde balukila ke ba problème nani déjà le mais yo ero tu na ngai ba question otanga ba kombo mutu moko mais ngana zo ebisao mais ngana ko ebisao ke azalaka bien na Chali Materazi azalaka bien na 3 jours dernièrement to uta ko accompagner un leader na concert il y a 3 jours il est bien ya betaki na ezaki mbanzalemba elekaki très bien tozalaki wana na soirée ayamba biso bien tomata podium toyemba et ça la bien la famille tokenda ozala na concert ya président Chali Materazi na mataki podium wana o esalamaki vous comprenez tozalaka bien na bato mais ezape obligatoire te
photos à la bien na batu nyonso so comme luko za bien na mokili mobimba c'est comme osenga nzambo kufa Oh. kolingaka tozala bien na batu nyonso ya mokili te oyo esimbi boza bien oyo esimbi te odéclasse c'est ça la vie. Merci beaucoup vraiment na tokangi conseil wana kolingo za la bien na batu nyonso te wana ozosenga nzambe okufa lelo na musique na biso ya Congo salon Fils Lasey songo tanga 5 bons chanteurs na 5e génération Fils Lasey na 5e génération ne ba fali kita ba Patrick Bekamba nyonso wana songo tanga 5 bon la ti lelo les quadra na succès so china génération Koffi Olomide ti lelo na succès en actualité ti lelo so china génération to songo kasibwe à partir ka ba ferry kita tina c'est 5 bons musiciens wana nde 5e génération na yeba gote kutu e occasion kutu expliquer nga ba génération ngo ezalaka boye ba différence yango na ponga na ngai mona ka bango tu ba musicien na mona na ngato non na mona te président de la république a bengisi 2e génération 1e génération 4e na mona ngote bango nyonso ba musicien biso tout au sa musique o génération o nini wa maboki. D'accord, tu as 5 bons musiciens, 5 bons chanteurs à Congo. 5 bons chanteurs à Congo. Ah, bon, 5 bons chanteurs. Ba bon, ba grand théâtre. Ba bon kaka. Maybe Lady Maître, Patrick Bekam, bon chanteur. Parolier Lisusu. Maybe Sed Play, bon chanteur. Parolier Lisusu. Naebi Vienanga, Roi Babel, 7e ciel. Féminin masculin, ya imba mibali na basi. Bon chanteur, ya blague. Tu m'as compris dans le Luka Bango comprend ma ramena loba. 5 bakogit. 4. Natangi 4. Natangi Lady Maître, Sed Play, Roi Babel. Et tu mi balé. Mibale nache mutu na ngai di koko miyembe. Oui bien. Di koko miyembe. Asala boulonne bien, ayembara bien, bon chanteur. Natangi nanisu. Surtout songo na mutu asuka wana. Na mutu asuka na. To songo na mutu. Na boy lisungi awa, na boy lisungi. Chanteur musu ya bien oazawana viona kombone kana. Kombone kimangai. Kombone kimang. Loa kombo vibrateur remplacé. Vibrateur. Loa kombone kimana remplacé. 5e bon chanteur. Nache nani susu to songo yo boya to songo yo avanda na poto maka chante na kotanga chante mirage c'est personne soki deux musiciens moto ponele osko pona mort na chant opona nani vibrateur na materazzi yo zone na pona par rapport ya bango na koyemba te bango ba yemba bien ba ibo pona mutu moko. Bon, et dépendre na style nzembo, vous comprenez? Ba pona mutu biponela te yana style. Yana style msu ya nzembo obeta. Ndeti na obeta par exemple rumba pena odemba. Mais na kezwa par exemple na kezwa par exemple ba komba batulelo ekimanga. Vous comprenez? Dans un style déjà ozo comprendre na obeta rumba pena ya rumba odemba na ndenga mabete na kezwa par exemple Gez Fabulous loba que to sasko mélange à style mais surtout bito oyemba rumba du début à la fin eza moi compliqué na ndenga mabete ndenge moko yepe ero sa ba style ne na sa monde ke ta bien moi ba style ndenge na ndeti nzemne mo boye na sepela nango trop ponga pe na sala mo ba vina ngape nzemne mo na sepela nango to ko ninga so ba chango na mbongo na poche na fashara fort taka na télécharge yango jour et bima na tel comme na yoki une fois et nzembo bien na télécharge yango
Ozo comprendre. Les loto kola la libanda lokola ba fazer. Ah, félicitations. Fils c'est aux na expérience dans monde ya musique ya Congo et actualités zo lo ba malelo mambu ya kisi na musique ya Congo. Parce que mambu ya gigola Orlia lobi faire mutali est-ce que le n'est pas par expérience non okutana pena ba fe wana ba kisi na monde ya musique. Mambo ba kisi sali nini bakangi ndoki bakangi bangi Orlia lobi ke faire aller gigola Orlia ya faire. Alors, bon, ce que tu as une question, est-ce que yo ndongo vana na monde ya musique, est-ce que kisi ils ont la place na musique na biso? Tout le monde na ba kisi na musique. Bon, on y place yo, ba question de taboé. Faut la na moi intelligence carte mais na moi sagesse. Vous comprenez? Premièrement, Orligo la na ebi na ngaite mais na yo ka kombo wana, ndena yo ka yo ka banzem personnellement na ebi été. Na été au big grand frère ya président Ferrego là soki a koki ko se permettre lo babilo ka bongo na ebita za na kwiti ba cheke la ataku ba chao la pona ndeko na yo eza ba gaffe ya ba gaffe ba erreur eza ba gaffe ba erreur na musala nyonso ya mokili batabakisi baza batu po basambela baza na bien musala tout. Vous comprenez? Non, solo moi je kende soyo awa. Buto kende na kara mwanda, momi moko beta li solo na bis alobi chauffeur wana azaki na kisi webi tozo ya pena boye bis mon babalali. Ngana fongola misu boye natala nyau na vola mtawa puisa. Vous comprenez? Donc Gouaïza partout, ba député ya banganga bali. Musicien banganga. Ba musicien pe ya ba gwa, ba joueur ya ba gwa, ba maçon ya ba gwa, ba coopérant kutu ya ba gwa bali. Au moins na vende na mona bien na moto fort. Atambola na ville wana ka na démontrer l'inet moko. Mais mbongo azonga nango parler ko lega yo mto na boutique amnene. Comment expliquer? Na musala nyonso kisi ezali. Qui c'est ça na musique ata micro oyo micro kako magio eza na micro mutasali micro bango na kabata ba science po micro so fongole na kana mona kate loka malonga te basala nini apo sala boy bata ba science télévision bata ba science télécommande ba science na dans monde ndeto za boy science na science mais on dirait pas comment pakola ngo kaka secteur mon boy domaine mon boy ya ba musicien te musala tout na mbogo so esengo simba kisi bato bakisi bal eza kuna ba wenze ba mama mzuba teka ba fufu moi ba mère moi teka ne maputa mais ana gwa bazali kisi ezaka na musique te donc question na wana so na ko répondre ngo bien réponse pour na nga yango wana ndeti ngana na nga sangwa. Vous comprenez? Nana. Eza normal so le kia keto ya kepo mutotika libanga azate. Est-ce que siko za musicien okufela te? Eza na mutu moko te na mokili na se ya mabele o agera décision finale ya pema ya mutu eza nzambe kolo mutu. Donc okozwa kisi yango ya ndeni obi lelo nazolia yo. So nzambe abe okete. Batu kombe bakenda bazwa kisi alia mutu totala na ba film ba théâtre e balukeli o tokoki nganga pena biso tokoki mutu ana te yo moko zokeni to mona ngote da so mutu akufi e amokano ya nzambe eza volonté ya mutu moko te secteur o mona tanga ndena boy so na dae sigo bakanga na ba ndokte bakosela mutu te pona ebi ndena tambolaka vi na nga ezanga ndena zabo na vanda na papa te na vanda na mamada na vanda ni na membre ya famille na ga ngai na ba biro na nga ba 100 kilo. Vous comprenez? Nazara ngana bango. Omwaka na vandi na ngana ba 100 kilo. Nazana ba felia limas, ba biro na ngaba tunana zala na bango. Vous comprenez? Quand l'album il y a l'œil du maître. Année au kaka batu bazela histoire ezoya histoire arrive toi na banzembo ya kanda makasi. Ba titre na limite o lega 12 so elegi 12 c'est que tout ça volume 1 à 2. Voilà.
Ozana Nzembo na kati, combien de solos vocaux? Naimbi déjà ba vocal na banzembo mususu. Nzembo na ngape zoya. Ba pesanga la chance. Batu ba pesanga chance bazela histoire arrive. Na banzembo ya kafu. Ngana na titre yana. Michel Nintendo asali collaboration na patron na Lady Maître. Horizon Solo Mélodie Amboka, grand soliste ya Congo Mtalegui Azate. Achepe Nzembo Mawana a dédié yango et pas ya JC Moussoué ma visa gratuit. Donc bateau déjà na niveau album Ezaeli. Bateau déjà bana ba titre bango wana donc ngaina Horizon Solo to wana ba titre. Les hommes selon le cœur de Patrick Beckham. Te biloko wana omoni nabia mobali okoma oyebisa moninga no mobali l'homme selon mon cœur. Obali mwasi na ndako yango chaka mwasi te. Olala kana mobali wana l'homme selon. Deya to yebi ba copie na ye. Copie nani? Ya ye yo se oka Lady Maître lobo l'homme selon mon yo mobali ba nobeli la mtu l'homme selon mon cœur. Mutu e baby ou quoi? On se comprend. Problème entre Patrick Beckham na Binafile. On dit to leke ba komwana to zonga ka wana. Au moins to zongi su wana pour likamba l'homme selon mon cœur to yebi ke mutalobarango to sincère. Binafile lobara bien rapproche ne l'homme selon mon cœur. Ah, c'est que ba yebi ba bolingo na bango ndezaleli. Sungelem su mwa mingi. Te obenge l'homme selon mon cœur ndene. L'homme selon mon cœur. Problème si na okuto benge okuto selon mon cœur te bo muninga mbali. C'est boy ma bosala. Oui, ma bosa bolongola bilamba. Pour ma selon mon cœur. Hein? Plaka et ton deni. Et ça raté. Impossible tina okufana benga mninga mbali l'homme selon mon cœur. Pour nanini. Non, ça la ngota. Merci beaucoup, vraiment, nous continuons dans cette émission. Je dis vraiment un beau teaming à mon chef, mon big Johnson Keto, le grand Bembé, Tottenham Boy, le pasteur sans Bible. Fils Lassey, tout ça, moi je m'en très bon chanteur. Surtout autant qu'artiste et musicien. Tout ça, autant qu'artiste, il y a un bel Nzembonaï. Pour chanteur. Quand tu es là, autant comme Fali Poupa. Fali Poupa. Il y a un banzembo belé, il y a kitoko pe. Pardon, boyoka mawae. Ah, maman, ma vie toujours compliquée. Depuis mouté bakenda. Wanzembo ashibia lelango fo. Fabregas. Ah, ye nyonso. Ye kutu yonde pesa titre. Ye kutu yonde pesa titre. Pona kozonga na mura muti. Ah. Nzembo mo ebimi mikolo yo 100 kilo nzembo wando beta na Carlo bia neni partout okende na Orlando na sima Son Altesse mama na chan na okili so nzembo bayembeli ona dunguma te maeswa Formule nini yango na sala kungwata pona zwata desik 19 exercice à love na yo. L'album asiko yibi. Ah yo ngi ya wasika. Ya problème te tout unika suna o asiko to mono yibi. Te ya sikezali na yebi ba Son Altesse. Kino liwanga na kolanda yo Kino liwanga no tonga na singa. Banzembo kitu. Nzembo Ibrator. Ya Ibrator. Aimbela Dr. Jeff Njadi le teta. Nzembo ya bien. Eranden. Qu'est-ce que le binde yo la biso. Histoire ekoti trop na mutu. Nzembo na yana nzembo na bona nzembo be na sepela na ya Serkei. Serkei yimba pa maestro Fabregas. Te. Oh, ya nzembo na mo. Ya yimba ka ba Serkei ba ndebembe. D'ailleurs c'est qu'on l'a noté. Kuna pesa eza Serkei na kiye pa beta Serkei mususu. Parce qu'il faut qu'on a luka naeba moko ezaka Serkei musu Corbia te. Ana bablomo ya bongo. Mo yemi no rate. Yeba nzemne ya bongo. Ana nzemne mo na sepela na ngotro ayemba
mo compliqué ngati ngana ebeza c'est OK ezara bien ezara ndenge nini na bosani yango nde nzembo ya Robino Mundibu iye abeta ba générique te nzembo ya abeta rumba tusu azata apelenga pokuno rapelenga ba rumba ye peso abeta rumba bisinga ta beta poser ba question ka yondo répondre moi ya Robino ebisa te ye na ebi abeta raba mutasuka bina file nzembo ya bina file to si ça bina file ye pa beta pa nzembo bela bien na ebi nzembo ne mo ayemba na linga ngo be nzembo mo abeta bo ya reconnaissance mo na vie aux reconnaissance ya bien na sepela na acte wana era salon na bien salelo wa bien ozo mabwana t'arrive pe na ndako bovandi bozo ka pe ba nzembo ya ba musicien mususu na yoka ba nzembo ya Congo mobimba na ba to le msuki ndama bien ndeti nanye kenda bien te na ebiso to tunika tozaka bien na batu tu bino bokansaka ba yoka na raté sauf que ndeti minute le na Dubai mususu omona za mususu na Afrique du Sud le era zonga Kinshasa oya Kinshasa ozalaki awa akiangola do yango sala peut-être et tchabatu moi misiga parce que polémique na musique na biso ça est important polémique na mona place na ngote ya kala na ndo kansa po batu ba chao kato po batu balinga yo il faut finga batu il faut uta finga o critiquer ko to uta to vérité mais azo mon leçon mon reparler du maître na sa façon d'être bizaleli nae et bagisanga maele quoi bato basanga neti ba place ba uta yo pesa ba onsa batika so papa salio mabe so mabe papa il faut que finga na TV mabe ya papa yo mobi papa salio mabe pour famille zanga mabe zate vous comprenez famille zanga mabe ezalaka te soki lelo discuter na papa après un mois maman côté lui ozui maman malamu après un mois 2 mois on a pas discuter suka na maman papa peut me soit à côté le donc ndenge za boye ko finga to ko critiquer papa na quel que soit mabe na e pas batu ya mayele ba lo ba dia mwana azempoli atozaki na raison ba dia mwana oyo azempoli ozo comprendre ba lo ba mwana azempoli mba moko edimne yo mais pas ya bazo ba lokola yo batu emsu omela na bango diamba na tumbaku po bata bongo mingi babayaka ba noir ba tumbaku ba bata makama be ba makaba père ozo comprendre abaye ba noir na ba no mwaka bata ba noir na wana pe ba côté là azana raison papa salaki mabe non c'est pas ça parce que biso siko et faire vendre trop les sous na lay du maître Patrick Beka on va leader mo boye nazui ba leçon trop leader mo boye après ça batuka ba conseil omoni choko eza mabe il faut boye au vanda boete omoni bomela ka diamba te koza musicien za diamba te ozo comprendre pour ya bayaka taka bayaka rien ngape na ba plan na bayaka koza na etro musupe na tiki musupe na olenga na tika na tiki te au vanda bien artiste mo boye achaka 0 quit ye quit ne omona kaka ba jiwana ba fruit wana. Petit à petit, vraiment, nous arrivons vers la fin de cette émission. Bah, projet Fils la 16 aligné. Projet d'avenir. Bah, projet d'avenir. Un jour, Namboko batanga pe kombo nangai. Souci nangai wana. Naibi ke nzamba osala album Kalatezo bima batu ba changa lisuka. Lady Maître pesinga déjà chance nazo cha titre mo wana. Et puis yemoko to yemba ngo na ba rap oyoka lo bapena. Nzembo chef il faut simba il faut ça la succès nzembo chef bolinga parce que ça la ngai sous plaisir et motivant ngai parce que ozala pembenya muto azolinga pe a considérer ça la nga bien makasi donc ba projet d'avenir eza to bimisa album na biso ya histoire et puis to rebeta ba concert musika libanda ya Afrique to ya kozonga to sala sur lokumu ya mboka. Merci beaucoup, vraiment, nous sommes arrivés vraiment vers la fin de cette émission. J'étais Fils Lasseille dans cette émission qui était notre invité Dan Mosengote, le présentateur, Gloirdi derrière la caméra. Je dis big salutations à mon chef, vraiment Johnson Keto. Apesimbo Teming na Tetendai Maboko Bank, Mbote Ming na Bibi Cheoun, moi c'est Pembe, Ningemorona Nzambala Nzambe, la femme la plus noire et la plus belle
Myriam Boyenge na pesi mbote bisika azali vraiment na pesi mbote l'ingénieur le plus beau et le plus intelligent, l'ingénieur Yamba. Merci beaucoup à vous tous. Fils la c'est numéro de contact. Bah dédicace nous après on a posé question souka et kabola biso na émission. Ouais bah on se va contacter nga bah betika plus 243 89 9 671 671 plus 243 89 9 671 671 wana bena ozwinga muko wana ozwinga muko direct et moi pe na kosa ba tu numéro moi na pesi numéro pe na bo au côté WhatsApp bo tali photo pe no moni 5 kg mo ga mtu moi ko vogu na profil mais wana ya numéro ba ozwanga moko toza na studio to sala histoire ezo ya bientôt banzembo kitoko ezali batu ba pesa biso chance bientôt là tozo bimisa semaine si tout va bien tozo bimisa chanson patriotique moko to encourager FARDC na biso et puis ba homme politique ya mboka na biso pour basilisa banungu nungu ba este wana umeli petro donc to sali titre mo ya kitoko boroyoka yango semaine au cas déjà to sali na clip magam tout de salami do boromo nango quoi pona bambote na pesa mbote na les jeunes lions Mavemba les jeunes lions na pesa bambote siko zali boitis na pesi mbote na Lebo Kanda Pentacle ya Luanda na pesi mbote vraiment lebo on est ensemble na pesi mbote na vient nga Didier c'est ça ve comme bien nzoto ningana kaka mon vieux Didier c'est ça na pesi mbote na vient ngai de Parigo wawa bakula mon vieux na pesi mbote siko zali mon vieux wawa bakula na pesi mbote na champion Adol na bosanité pesa ka pe mbote Irlandais noir maestro Kava Irlandais noir maestro Kava na pesa mbote siko zali pesa ka ba mbote o comprendre point na pesa ka mbote et puis na pesa mbote na Diezola et puis pour na clôturer na pesa mbote na ba chanceuse nyonso o balinga fils la sei et puis na pesa merci à toi na batu nyonso Luanda ndenge bayambaki biso et puis particulièrement ndenge bayambaki nga Peggy Muna CG Seboule Poiti le président planétaire Patou Gigal imbattable lumière d'Angola na pesa mbote na Gili libérateur on est ensemble. Merci. Question nga soukeza avant tout aussi ça. 3 albums moi bimisi kasko l'équipe album ana nyonso yo poni la vision entre Mikolo balle de match à JB Piana légende à Kofi Olomide formule 7 ya Wira et formule 7 ya Fali pour na yo meilleur album na album Misatoneza otangi ni nani ni balle de match ya JB légende à Kofi formule 7 ya Fali pour na yo meilleur album na Misatoneza mais obosa ni pas album moi ya munene oyo ça fait succès gomme nga na tangi misato wana yo bi album bimisika nga na tangi no 3 yo poni la biso ndi na tronga tangi balle de match formule 7 ya Fali na légende à Kofi meilleur album misato si il faut chaper gomme nga tangi misato na wana te yo poni la nga na misato te poni na misato wana poni misato na réponse te deux faut la nga album o bimisika nga 3 balle de match légende formule gomme Tingache non 3. Question c'est la réponse c'est merci. Mieux vaut tard que jamais. Johnson Keto. Mieux vaut tard que jamais. Namora Keto, Namora Johnson. Top Africa. Ngaye. Nane na yebite, jombe na yebite. Kasi na zondimela kaka patience ngai motema duku duku mpona kolinga ye ngai motema nyamu nyamu mpona kolove ye aleka mema ngai mobimba tu Joël Hélène Mwanza ata mbanzi ekota na mosuni mboye te peu de temps elle a tombé vraiment amoureuse na ye nameli masanga te kasi nazolangwa ye Johnson Ketoé à love Romain Morgan full boss
déguisé love De Blaison Wanga, fils de l'homme. Keto amour na yo vrai me transforma motema nanga na fo ya kodeplace bangomba motema nanga na fo ya kobongola maivino puissance eleki makasi motema etonda na love keto umela Bijou Moulamba. nalingi na ngai seye naloba na ngai seye procédure na lande memi ngai se pene na yo Deborah Fula. balwa na vote protege le ngai se amour keto Jason Engwanda Maserati. nzambe beniselanga amour keto azala sekon pene na nga tout le temps miomiotaka na litoye Ye kaka na héros. Boss Mukuna. mon amour propre au fond de moi eza yo mei protection na ngai na maboko mayo yotianga na nkato memanga esika olingi plus que toi aza te kilimanjaro eza mokuse eketo johnson Pichens Kambilo. L'alto chimiste. Bongo na misapi. Cyprien Ziro. Bongolo Mata. Zetcom. nakoma savant chimiste nasala barecherche mpo na découvrir matière nini nzambe asala keto après na découvrir un secret exceptionnel je bien dis un secret exceptionnel keto Bibiche Mandala. Nida Madaka Claudicia. ngata babandeli mokili 10 000 fois préférence péchoa nanga johnson keto ya amour johnson keto Odilon Mapuya. Johnson Keto chérie baloba baloba na kipate Johnson Keto bébé kobosa na vera mote ata na présidence na yebike kosimai ata okumi wewe vraiment tokokoma bien Félicité Nyongoni. ata babandeli mokili 10 000 fois préférence péchoa nanga Johnson Keto ya amour Johnson Keto Mireille Kaseka. Café Étienne Chimanga. de mon vivant jomai nazanga keto nalinga nalinga nalingi ye nalova 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 ye nakraka ye bato tu basi bakomprendre nga bato tu basi bayebinga bien soki sheri na noyete nabelaka soki johnson keto akoti te ngai egal malade Jean-Paul Kalema. Micheline Dioka. c'est vrai chéri akotanga na motema fond surtout ntango amemanga na couloir ya bagu namela milke chek namenia lelo kobosana société ya samurai na ndambo ya mayonnaise nalinga nalinga nalingi ye nalova 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 ye nakraka ye bato tu basi bakomprendre nga bato tu basi bayebinga bien soki sheri na noye te nabelaka soki sheri na noazongi te bayegal malade mikolo mpe na comprendre lisusu te osengi moninga ami na Facebook andimi yo okomosolasolaka boye okomokonfondre faiblesse na gentillesse mingimingi esami akota bana mibali okomoluka odevire maloba matoi banini babloke yo tak orate amitié Raymond Ikoza Bio Jadol Opéra Cyprien Bongulumata Zetcom Zero Simon Binano Belda Bolambi Beribea Maître Franck Pindakai Platini Banzusi
ya moto Martin Kambilo